Ok, bien. J'espère que tu as partir à Belgique, nous avons greffier. Tu as une activité, c'est sur patriotique, et aussi un pour l'activité, normalement, c'était prévu lobby. Moi, nous faisons contre Salamaki et Salamité. Né, il y a un autre télémi, tu as non, tu as la mobilisation, peut-être le bela pour la mboka na biso boyebi. Maintenant, l'air est grave, bande qu'on a Congo, l'air est grave. L'air est grave, tu as un moto kanga mon côté, celui qui a mon côté, celui qui a mon côté, le bela biso azate. Ni africain, ni nani, bota la bino moko bakamyo sezole kana mboka na biso. Oyo ezalaki pour la solidarité africaine, mutu moko lobi azo côté la biso te. Ni ba sud africain, ni ba angolais, ni ba nani, ni ba nani, voire même côté bango bazo bunisa biso. Mboka na biso ba komisa lokola gâteau na bango, pour na baya ko kabula ka yango. Yango wana peuple congolais place nyoso zali, ngai na greffi na bandeko mususu to telema, poto loba. To telema poto bunda, ma merci pour bandeko bo tapoter. To telema poto bunda, on ba moni présence na biso. Bo benga ka biso, o biso to za ba complice, o biso to za ba rwandais, o biso to za financé par Batuboy, o to za financé par Batuboy. Botala, bandeko, nani a financé biso poto longola voyage na biso to longola Paris, poto ya à Bruxelles, poto to sala activité. Voilà, dans le collab activité lobby et cela magité parce que pour un dédoublement pour l'Union européenne, yangwa toujours ça la mobilisation tout le bela, n'a pas ça greffer malouba pour les 15 février. Na place, na porte de Namir, place on a besoin de se rassembler, mais au salama. Boya et belé peuple congolais. Axe de mal à s'organiser. Axe de mal à bimisa au tchaba moyen. Azo benga bato azo kine ba tchaba. Bon pourquoi yo axe à sali. Yo axe à peuple au fandi pourquoi. Yaka le 16 février, yaka ndeko. Toti kanano bego na biso, toti kanano ba obédience na biso, to ya pona cause ya Congo. Congo aza papa, aza mama, aza ndeko. Ngana ko monopoliser parole te na fongolé ka live déjà. Na pesa te greffer maluba mboko ayo. Oui, merci Papi Kawaya, merci bandeko nyoso boza kolanda biso. Tozali awa na TikTok ya Papi Kawaya, ndenge nazomona bino nyoso bato kolanda Papi Kawaya na TikTok. Bon biso pe to komi pe ko taper TikTok parce que obligé parce que bato belé bazan la kata TikTok. Effectivement. Nous voulons quand même essayer de lancer les messages na biso et les kaka pona tozwa congolais à tous les niveaux. À tout niveau que possible. Bozala en Australie, bozala aux États-Unis, bozala na France, na Belgique, na Afrique du Sud. Pour tout quoi passer un message na biso. Voilà donc aujourd'hui, Tokotaninga Inaleki, Papi Kawaya, on a voulu quand même vous passer ces messages qui est très important. Oyo, il y a mobilisation tous azimuts ou tous ali kosenga na diaspora mobimba tokutana ebele en date du 15 février prochain o izako yakaka awa na mois oyo to bandi déjà mois ya février le 15 tokutana biso nyonso ebele ya ebele le minimum possible tolingi tozala ta 300 500 000 hein tozala ta 300 500 000 to lukato to komata na niveau oyo bandeko na biso ba sénégalais ba malien ndenge ba bimaka na ba Paris ba nini parce que nous avons des problèmes très sérieux na mboka na biso. Donc les 15 wana ezala à partir ya 13h na porte de Namir oto benga Matonge place Lumumba to démarrer à partir ya wana ti to ko chiter na ambassade ya République démocratisée du Congo. Ambassade oyo tozolinga to botolo yango izonga penda na maboko ya ba Congolais elongo na maboko ya ba ennemi intérieur oyo binomo boyebi Félix Tshisekedi Tshilolo bangonde bazali ba ennemi intérieur bango Félix Tshisekedi Tshilolo na IDPS oyo ezalaka IDPS tango yakala mais échangea et comme déjà ya kokufa ya mona topé sango ba kombo na ba IDPS. Pourquoi? Parce que trahison o ya Félix, trahison o IDPS za ko sala boye ba ke bato bazo bundisa biso makasi ezali IDPS comment IDPS bango baza ba pestivore na kati ya Congo bazali bato oyo baza ko nyokola peuple congolais baza ko zwa makambu na bango bazo zongo au sérieux à tel point que ba memi biso même la division et pourtant toyebaki division te toyebaki makambu ya tribalisme te à l'époque il y a maréchal Mobutu tant on a encore bazaïrois
mais tala ndenge bazongiseli biso yango na Félix Tshisekedi Tshilolo a sali tout na ndenge ya ko séparer biso aza ko inventer babiloko ya ko sakana te alobaki na bandundu babomaka baboma bandeko na ye. Pourquoi? Parce qu'il est devenu entre guillemets président de la République, aza ko assumer fonction ya président de la République. Et alobaki baboma plus ou moins 1000 et quelques comment Baluba, et pourtant c'est pas vrai. Et puis azo continuer nango, azo benga bango, c'est quoi que chaque fois sali ba voyage nazo ke na ba bambujimai, et romona obenga bango ba alo ba machama moumen. Voilà. Machama moumen ngo ba vous êtes mon sang et moi aussi je suis le vôtre. Donc normalement dans un pays soi-disant démocratique, et comme on a dit un président de la République, à Salaka asalaka babiloko ndenge wana ya ko kabolaka batunaka tamboka ezalaka te. Le président est président pour tout le monde, mais yaza ko séparer biso aza ko sala ndenge kaka omoni ba utu na ba tuti ba kabona batoyo ba pesa et pouvoir ya ko pesa allez ye azwa culture na bango bimba pona akabola pe biso ba congolais, mais biso tolobi to ko kabona te, bien que bande kona biso ya baluba misusu, et en particulier bateau baza ide baluba oya idefes na baoyo bazali na union secret salé na bango baza ko soutenir Félix jusqu'au bout sans faille, baza continuer ko soutenir Félix. Et pourtant Félix a commis na soka ndenge biso ka tolobaka na peuple mokonzi tolobaka ke bako bomana 2025 eza limite yango peut komi ko mona yango baza ko bomana et puis lelo oyo bakomi ko sona bango na ba Paul Kagame na ba Hippolyte Kanambe, mais baza ko sona, mais toyebi ke magé ko sona na bango petit frère yeba ke bazali toujours ko respecter bakor na bango nase magé bako sona na bango bazo respecter bakor na bango. Lelo oyo na makamoni ezo tambola boyeba ke mboka na biso est commis en danger. Donc tozali tozolinga tozana ba risque belé ya ko perdre ba mboka nyoso ba botori biso wana na M23 na AFC ya Nanga. Nek ko banda na ba Bunagana lelo ça déjà ba 3 ans bo kontara parce que ni Minembwe bo salate Minembwe sali tiko na ba 5 ans 2 ans Minembwe doit zaga on bosso. Oh Minembwe pardon na confondre na Bunagana pardon. Bunagana lelo yo na juin yo comme 3 ans. 3 ans. Na confondre Bunagana. Mais Minembwe kenda kala ndenge ya zoka pouvoir apesi bango. Ata ba 4 ans yango suri de koka 4 ans na ndambo yango. Bozo bosa yango. Mais et comme commune et suka il faut ba tola ba osani ni commune on est comme majorité comme kuna banilotique banyarwanda obo babenga ka bango bakosaka bana mulenge bazaka banyarwanda. Voilà, donc ba risque ya ko perdre banini wana ekomi ilingo koma effectif ndenge to perdre Goma. Félix ba commencer ensemble ya ko lamuka pour Goma koyi, mais bande ko ngai soki manifestation to nyato sala lobby ndenge to lobaki awa vendredi o ya lobby ya hier awa na Bruxelles to anilaki yango. Pourquoi? Parce que bato wana bayaki basi ngai basala dédoublement wana ya linga zala pona ba ndenge babimisa kaka ba association baza ko bimba futi ba mbongo na ngona ba régime balingaki ke basala de telle sorte que bazwa moi prédominance par rapport na biso pour ba association bango ba finance ba association na ba internet et partout balinga bimisa ba jeune belé juste kaka pona ko fustiger les États européens occidentaux, y compris les USA, mais balinga qui ko fustiger Chilombote, balinga ko fustiger était donc bisonde tulinga ki to sala skoli kambo ya que vendredi yo to bimasiko yo pour na to contredire bango, mais to na ba stratégie to annuler
to annulé yango na ba stratégie to annulé yango parce que to wana milulu ya minene o to ko sala to lingite ke e koma ba makambo ke bon mo boule bima et puis ba autorité belge ba annulé o ya munene o to sala ya to benga bino boya ebelé le 15 février. Le 15 février, à partir de 13h, na porte de Namur Matongé, nous allons marcher de la porte de Namur jusqu'à à l'ambassade de la République démocratisée du Congo pour la Félix, parce que Félix il faut à Longwa. Il faut qu'on baigne Félix, il faut qu'on pourchasser. C'est quelqu'un qui est très dangereux pour nous. Oyo, azako teka mboka, donc tambomo ba goma nezokoya. Vous vous rendez compte? Nakata na goma wana. So kamati ba militaire. Bo tala nombre ya ba militaire oyo biso tozana bango. So to bi que 20 000 hommes bazalai kuna. Bakisa ba wazalendo bakozalata ba 15 000 hommes. Bakisa ba oyo ba utaki na ba Sadek, ba nini, ba tout ça, hein? Ba Monisco. Comment voulez-vous concevoir? Boko ndimandenge nini ke Goma ekoi na petenyos. Goma ekoi na petenyos, on dirait défilé moko boye, AFC na M23 ba yeka ba tamboli ka ba komi wana boye, ba botoli ba zwina ba na ba arme nyoso, na ba char de combat, na ba camion ya armée. Tout bakei nango. Donc ezali ba G ya Félix Tshisekedi Tshilolo po boye bake azali de mèche na batowana akotika kozala de mèche na bango te o bango objectif na bango il faut balkaniser le Congo, l'est de la République démocratique du Congo. Donc ba balkaniser Bunagana, ba Rutshuru, ba Niragongo, ba Mindembwe et tout ça. Lelo oyo tozoyeb sabino c'est très dangereux. Pourquoi? Nakanisi basi ba récupérer des localités na Sud Kivu. Donc baza ko avancer. Et ceux qui bazuik Sud Kivu, porte ouverte, ba kokota, ba Maniema, ba Kisangani kuna. Donc binimoko bota la situation ndenge komi. Nous on est là en tant que Bundeli Yamboka, résistant dans la diaspora, on ne va pas se laisser faire. Notre objectif aussi, c'est de libérer notre pays. Nous allons continuer à se battre jusqu'au bout. Armes ou sans armes. Armes ou sans armes. Nous sommes là comme un peuple. Donc, mobiliser le peuple na niveau ya Kinshasa, ataba tele makate, et le bas vie honoré Ngbanda. Balinga te bako telema. Balinga te bako telema. Donc tous prêts en tout et pour tout. Il faut que telema parce que Félix a blanchir occupation, a manipuler peuple na biso na ninga zako manipuler, zako distraire biso na makamebele, ba musique, ba religion, ba église oyo toko kanga yango, na mama ba bar toko kanga yango pendant une bonne dizaine d'années pour tout changer makambo wana. Et lelo oyo Félix azako officialiser occupation, azako officialiser balkanisation. Donc c'est très dangereux, il faut tellement bande konangai, tous en a besoin je répète encore le 15 février, bobima ebele oyo le 15 février oyo zakoya lobby awa tozala au moins 300 000 400 000, 500 000 tobima penato tambola parce que bateau bazako ba commanditaire bazalaka koto ba grandes institutions na bango ezalaka awa na Bruxelles. Donc ce tobimi ebele bakoyoka son et puis bako telengana net Félix koyo boy baka Félix to katela ki biso na peuple mokonzi to katela to baki 2025 akoleka yango te soka leki yango il faut sembler ba démon na. Voilà donc bandeko ngai oyo ngana kwa na yebisa bino yango wana. Donc nazoki maloba pa ya Papi Kawaya. Ok, Papi Kawaya. Bien, Bandeko. On est à greffe international, on ce message. Bandeko, tu bingi sibino le 15 février. Sur ce patriotique, le 15 février, à la porte de Namur, tin ambassade à RDC, précisément à Belgique. Bandeko, tu as un moment pour le moment, tu as cohésion nationale sans accès à mal. Où est Bandeko, Chilomona IDPS. Pour la nini, Ndeko Chilombo Azali, Garay à la nation, Azali, père unité nationale, père à cohésion nationale, mais rien.
ye azawana ko séparer batu ye azana ko benga batu ba macha mumenu ye azawana pour ko tcha ben compétent na mutu mboka ye azana pour ko tcha bandeko ne ye azana pour ko nommer ba camarade. Voilà maintenant conséquence azo nommer batu bo baza ben compétent azo nommer batu bazali népotisme népotisme et régionalisme non ouais, tout ça tribalisme yangwana to laisser passer makambo et les kaboité yangwa lelo na longwaki makolonga yangwana longwaki makolonga na France ti na yepa pas greffier pour tout ça la mobilisation pour na mboka na biso boyebi bandeko na lelo mboka na biso wana soki bosakani biso moko to bénéficier na ngote bana na biso ba bénéficier na ngote ba ko balkaniser mboka wana et ko koma biteni aussi mamitu ndeko bito to so kate son bandeko son ezabiente na commune na mati déjà son OK to ko simba mitu bandeko bobima bobundela mboka na bino bandeko bobima mungongo na bino yokana oyebi soki ba dirigeant baza faible peuple nde alaka fort soki peuple aza faible ba dirigeant peuple aza faible mboka bandeko ekei bandeko bomoni biloko oyo nanga kangi kuna na ba Rwandais eza biloko oyo yo ba impona yo contribuable congolais afutaka ba impona yo oyo futaka yangwana ezo somba binduki wana yangwana ezo somba bateni wana yangwana ezo futa ba soda wana yangwana ezo former ba soda wana sikoyo bango o ba konzo bazali kolo wa mtu mboka o baza censé ya ko orienter ya ko former ya ko zana vision claire pona mboka pona ba militaire na biso pona armée bazana ngote yo congolais ko yo fandi voilà conséquence ya ba kocha ba compétent muto mboka voilà conséquence ya kocha ba fanatique voilà conséquence ya kocha ba ndeko hein ozinde quand malobate talanete par exemple ministre de la défense azali un simple petit infirmier azata na rapport mogote na avec tout ce qui concerne la sécurité extérieure il y a un grand pays comme le Congo azata na notion mogote bomoni auti ko sala ba déclaration en tant que ministre de la défense asali copier-coller na ba déclaration na ye ya Churchill asali copier-coller ya ba français et tout ça yemoko bongo ezate tala incompétence na niveau wana nyoso wana ezaka rapport machama mumenu donc il faut Félix alobaki ke mboka wana comme royaume azalaki sûr et certain et comme royaume amema batu na ba changement ya ba constitution oyo ezanga na mutu na makolo oyo pe ko simbaka te bakomi ko changer maloba bango moko po bayebi ke to telemeli bango voilà donc nazo ki maloba pa ya OK tala ndeko yo mutu ozokoma awa lubiki no okenda classe sala malamu ndeko kende classe kende sala Congo ya ngwana Congo yo senga bata mayele ezo senga bata mutu ezo senga bata ko défenestre tilombo ezo senga bata ko défenestre nanga siko yo mutu mayele awa ozo sala nini awa yo mutu mayele ozo sala nini ndeko nanga biso tozo sala mobilisation pour na peuple congolais tozo sala éveil la conscience ya peuple congolais abima aya samedi le 15 février na pardon maman na biso jusqu'à kanga micro peuple congolais abima aya le 15 pona to bundela mboka na biso pour chasser Félix Tshisekedi Tshilolo pona côté la baloba Félix a démissionné a kende alongwa soki a démissionné te tangu nanga zoya soki banani bakoya bakokangela na maboko na mboka ya biso tanto ya to boteli mbango mboka mabili na moni ndeko na biso jusqu'à ngocha commentaire mabolo bomboka yo ndeko jusqu'à fongola micro ndeko tamudi jusqu'à azate ya lo bien akiti na moni na depta si des problèmes à réseau ndeko tamudi bonjour papa boni sangoini ça va toujours bika ça va OK on a dit aussi ça na aussi ça OK zela nini to kata koto yo OK voilà na live OK ndeko tamu de chaque commentaire parce que to tikala na koto pour ça la mobilisation koto après ça to zonga sima boni mboka tamboka yo ebinengeza li kutu zo ba information kutu ya lokuta binonde la diaspora do pesa to vraies informations ouais parce que biso to za information mo ya lokuta likolo ya keba to yo comprendre que régime en place bazo banga ko biso to za la vraiment informé c'est que information to zo ya ba diaspora bakati bino connexion bakati biso connexion te connexion ezali mais information o ezan vraiment besoin de kaba na ba est ko neza ko ya lokuta ouais et puis empêcher bango
surtout ba journaliste il y a réseaux sociaux ba lobela makambo ya STT pour bango ba pesa bango ba fausse information ba lobela makambo te ke Goma ekwei ou machin tala mboka mobima tala ndenge nini Félix comme ennemi intérieur ndenge baza ko fonctionner bango na babo sembe wana bazo so ba mesure ya ndenge wana po bato baloba mais bibola ndaka biso na diaspora to ko pesa bino ba matière tout boye ba déjà que nini à part Goma basi bazui des localités na Bukavu na Bukavu basi bazui des localités kala mingi te bokoboyo ka Bukavu pe ko koya mais ce que koyi comme porte ouverte pour ba kitasiko na ba manyema na ba kisangani kuna donc voilà situation zana ndenge wana bon information tozana ngo situation situation tozana ngo les grave to yoki ba information moi gestation vers aéroport ya Kavumu et zana Bukavu donc bakangi déjà des localités ils ont menacé donc bandeko na kisasa kuna botelema bo définir bango parce que problème nyo surtout ils ont kisasa na kisasa so bo définir bango wana peuple roya cohésion nationale biso tozonga comme une seul homme toko bundisa siko bango no bazoya na bananga donc biso parce que le surtout na poto mboka le za kotenga mambo batika ke leso yenanga na kabila na président wa actuel c'est qu'on ne soit pas fautif ba traître c'est que peut-être basa peut-être ngana ko beta nanga mabuko te ba miyeba ni bango na ba chilombo bango nyoso ba miyeba ni papa bon avant de pesa ko cherima lo ba pona yosko solution zo mona ndenge nini mo pona ngai solution mo ezate solution mo ezate biso neto ba chafa mboka mo biso neto nyoka ba rien ne marche nyoso eza mulili ba oyo ko sala mais sala ma ngaza iloko intervenir te oyo ko sala mais sala ma bataille de pesa pas donner la banzana le quoi biso to ki kabuya te albi ba combattant so bazana information qui to ba yo pesa biso est-ce que soda waza suivre information ni na ozana kabuya lo binini albi ba militaire ba onyo so mutu azana information ya malamu ayo pesa bango parce que soki ba banani ba lo ba chumo sispe ba côté de la capitale kabuya lo biba o to bazana fausse information ba yo luka ba on peut pesa bango information. Mais on demande irresponsabilité. Parce que beaucoup de gens ont information dans ces militants. Ok, bonjour Bana Bandal. Oui, ndeko ban. Oh, pardon, ndeko Bana Bandal zela, topeza ndeko cheri zo maloba. Bana Bandal zela, ndeko cheri zo maloba. Ezaki tourna e. Oui, bonjour papa Papi. Oui, ben qui mezali ndeko cheri. Ya, biso pe qui mezali. En fait, eloko na ngai na banda kaka ya liboso toloba première trahison to trahir d'abord to condamner liboso nano Corneille Nangaa te parce que Corneille Nangaa soki tovandi bien tosali baanalyse Corneille Nangaa mpe azalaki ye mwana kotinda parce que soki totali bien carte ya Corneille Nangaa ça a été pas Kabila ni Tshisekedi tellement que Tshisekedi azalaki déjà carte ya Kabila Corneille Nangaa mpe akoki kosala oyo eza na motu na ye te mpo ande kodépendre epai ya Kabila soki Bana Bandal zela s'il vous plaît moko poto bepsa live te tokende ko cheri en fait soki Corneille Nangaa boyi to kompe mo akoki kokupa bonjour Richard tellement akokaki te yango amoni ke oui nzela ngwana keza nzela mabe yango moni ye moko Corneille Nangaa alobi yango bien rappela bien tellement que ye mutu atiaki ye na pouvoir ye moko mpe kaka akolongola ye na pouvoir ye moko mpe kaka akolongola ye na pouvoir après deuxième chose tolobana tozala nano bamikolo tozala nano bato en fait tovai na RDC na kati ya mboka ya RDC tomona jamais Kabila abengisa nani Kagame aya na Kinshasa même soki ebembe ya papa na ye moko soki Tshisekedi aressuscité azongi envie makambo nyonso to esalami mpe ya mwana na ye nasi Tshisekedi akowonga na obike oza mwana makango oza mwana ngai te quand même ahumilie premièrement
ebembe papa na obengisi ennemi oza ennemi ya RDC biso tout ça bana miketo ennemi ya RDC la Kagame oyene na Kinshasa donc c'est-à-dire pour asilisa makambo na ye ya est wana makambo ya Goma azana kwa Kabila pas coopéraki na Kagame pas avec ennemi ya Muzelo wa Désiré Kabila mais ma biso na information Ok, ndeko Thierry, pesa solution to chite to pesa ndeko bana banda. Bandeko na se, bo tapoter s'il vous plaît pour bandeko ba intervenir malamu. Bo tapoter na se, na moni pe ndeko Richard azoya. Voilà, token ndeko Thierry pour chite. Nasuka, ye, tangu yazo ba Congolais, to telema, to bunga, to telema, to tala makelele pona este. En fait, tangu M23 komaka na Bunagana. Ezalaki le moment oyo ya, ezalaki le moment oyo tuke akoye ko ba précaution. To zo mtaye M23 place ezalaki. Somona ke tozo vivre na boka oyo, ye makambuta zo ba histoire pareil bazo kama mboka kuno zo Ok, merci de Thierry. Mona bandal zo maloba, bana bandal zo maloba. Papi, d'abord merci pour l'effort pour ça pour mboka, je soutiens bien dit Bolombo. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, on donne des solutions. Exactement, tu me donnes les gens qui trouvent à l'objet sans donner la proposition. Proposition, c'est aller tous à la INI. Le gouvernement en place, est compétent. Quand on parle de compétents, ce sont des incompétents. Ça sert à rien à soutenir tout le monde. Bango surtout on a bato bachembo quand on a win. Laurent Désiré Kabila. Le problème est la sensibilisation pour ça net marche tout ça le 15 février. Dans le 15 février, on a toqué devant compétente et bani di instance où on a décision décision na effort on a biso moko ba organisation pour ça et kenara pour le moment biso ba d'autres aux étrangers on peut chercher des canyons tout le qui moyen au de ba policiers na biso partout ils sont na Goma Bukavu moi colia moi chemise moi téléphone na moni mutu moi na nini na Canada où tu peux ça prendre ba téléphone c'est cela que nous devons faire trop résister Kabila les fils à coopérer nanani na Kagame azaki ennemi ya Laurent Désiré Kabila. Il y a des erreurs qu'on ne maîtrise pas. Mais pour le moment, notre réseau doit être braqué au niveau des groupes voilà conclusion dans ma équipe. Pour sensibiliser votre bébé pendant les 15 ans. Sous ce bébé qui la fois passée. Voilà contribution dans les années qui ont un autre qui Ok, merci Bana Bandal. Toi qui n'est pas Afrique, Afrique, font le micro. Bonjour. Oui, bonjour, Afrique. Ouais, bonjour, Papa Eddy. Bonjour à toi. C'est fini, Papa Eddy. Ah, fini. Oh, ça fait longtemps. Hein. Ah, ça fait longtemps. Mais j'espère te revoir na marche. Le 15. Ah, bien sûr. Ceux qui reçoivent la Senga. Ma est mystique parce que. Ah oui, c'est très dangereux. On ne comprend pas les bateaux lire colonel Nanga. Colonel Nanga, tout le monde a vidéo na et azolo ba déjà que non, ba nyamulenge baza ba congolais. La prouve déjà que akoye a même la biso sous ba Rwanda, akote la biso sous ba Rwandais, ou et ça la sous même la biso sous 30 ans, 40 ans en arrière. Pour l'instant, on a un monde pour ça là. Même si Eko avec Félix a dit mais il faut s'en charger dans les cas. Et il faut se soulever pour lutter par Rwanda na Libanda. Exact. Parce que ce qui peut soutenir Nanga et Kaye, à raison que c'est le business qui va Kabila wana, on met sur la Rwanda, va envahir sous son groupe à la Biso et puis va occuper ma poste minée et tout ça. C'est ça là que nous on laisse à l'époque. Cercle vicieux, cercle vicieux. Lek nanga Afrique zela naza tout à fait d'accord na yo na relation ka muke zela kana maloba problème na biso eza problème de sécurité problème na biso eza bato bazuya wana mais problème de sécurité eza nini azana pas la responsabilité compétence notoire aza un homme limité ayebite nini akosala akobandela wapi akosuka wapi il est très faible aza faible aza na vision clarté et dédé
azopesa ba expert azotika ba expert militaire azopesa ba master na ye lokola ba ministre ya défense nda azopesa bango ba poste po ba exercer akeko chande ko na Christian Tshisekedi asala deuxième état major na présidence kuna et puis achaba kaomba lokola ba kaoma ndungu ba chaba bakenge kosomba ba drone ba drone na ba chat d'armes ba drone na kesomba ba drone ba drone ba journaliste ba sala ba reportage. C'est ça notre problème. C'est comme vous avez dit que vous avez dit au moins que nous avons une photo différenciée. Ah oui, bien sûr. Exactement. Il y a la seule solution à minute nous a offert sur les Félix. Mais il faut que vous ayez par Nanga ou sur la il faut que militaire mon compatriote. Et ça la peuple. J'excuse. Parce que si tu as les coups d'état, il y a des militaires patriotes. Donc, ils sont la soit. Parce que le président au Silica, obligé de porter les mains. Et la soit, pour vaincre M23, M23 a vaincre Bango. Donc, ce qui Félix a vaincre M23, ça veut dire que Félix a dit Kalawana. Ce qui M23 est vaincre Félix, ça veut dire que Nanga. Ou soit il y a Rwandais comme président. D'où il faut un vrai patriote militaire pour aller à Kinwana à formater tout d'État. La seule solution, c'est ça. La seule solution, c'est ça. Parce que moi, je préfère encore. Félix Azan est déjà fragile. Elle a déjà fragilisé plutôt. Je préfère encore Félix Atikalawana que Nangaya. Parce que Nanga sera hier. Je pense que Congo est au Congo la pétrole pour Sakanate et les pétrole doit en aussi. Ah. Bon. Moi, je pense que c'est ça. Ok. Pona yo ndeko na biso Afrique to barena no route na nanga après to ko s'en charger na Félix Tshisekedi. Merci na participation na yo to pesa pende ndeko na biso ndeko mwanji za maloba. Yeah. Sorry, Swahili, Lingala, Swahili. Sema Lingala. Okay, mimi nasema Swahili. Okay. Mie ni mtu wa Baraka Uvira. Mimi niko na question moja. Kwa nini mko naacha kupigana Kinshasa? Mko enda kupigana kule kwa nini? Ndio kesho ya. Hapo na nishabasikia sana mnasema presida wetu ni wambaya nini. Sasa kwa nini amupiganishe ku presida? Munaacha kupiganisha ku presida, mko enda piganisha kwenye presida haiko. Kwa nini hiyo? Yeah, juu kule kwenye mko enda kupigana presida haiko kule. Sasa kwa nini mko enda piganisha fasi yenye presida haiko? Mungu anaku kupeleza kule kukivu. Every year is Kivu. Kwa nini? Juu vita havitaisha. Juu kwenye mutenda piganisha ni kule Kinshasa. Kwenye mutakuwa ba president ni kule Kinshasa. Kivu haita bapatia bunani buchef. No. Okay. D'accord, faut m'deko moko a traduire la lingala biso to lobana biso lingala nini tout ça to comprendre mais maman a passé ba message ba ndeko na biso sur téléphone bazali wa ba comprendre makambo maman lobi ba question ya poser. OK. Merci to ke ndeko na biso Belo, ndeko Belo malobombo kayo. Mbote na bino. Après ndeko Richard na kita mbote ndeko na biso. Ngala na gumela te. Na nina lo bakali question moko boye. Finalement, on a clarté. Nanga Zalaka Soki, président de la commission électorale. Il y a Sendi, voilà. Exact. Est-ce que Salamana montre. Saline de Kondimba. Est-ce que Salamana montre que le président Oya Kolobake n'a pas ce qui est pouvoir, n'a ligne à botte le pouvoir. Normalement, Tango était ce qui est la du pouvoir. Fala Kangananga. Parce qu'un jour, on a balukila yé. Et puis, il n'a pas courage à le karma, n'a pas ce qui est pouvoir dans d'autres pouvoirs. Ou bien, peuple n'a pas ce qui est pouvoir. Il a compris. Donc, si tu comprends bien, n'a pas confirmé que c'est ce qui a gagné l'élection. Oui, il a confirmé. Ndeko, il a confirmé. Sikoyo.
aza confirmer ngo siko pourquoi parce que baza ya kobemba bana yango moni biso bana lo bake batoyo boko bomba na bino eza loka ba miyibi misato bakeko yiba quelque part ale sikoyo e komi lera okabola bitin bakomi na moko alekeli muninga donc Félix loka alekeli bango na ba mandat oyo il fallait sala bango bakomi ko bomana mais bango tout baza ba traître bango tout ba traître oui voilà mais ce qui Félix azaki mayele na insisté sikoyo bazongo ndenge bakozo bandeke no biso ba oyo bolinga bakomona quand Félix akomi nzambe Félix azaki mayele pendant tant que pouvoir mutali bosa ngaza kanga tena prison to ba bomaye yana ikabila parce que poison na biso zali kabila to koyeba ke M23 zali kabila ta montango donc to vivre karaye mais mon bomi zali ye tena si pas to komi oui mais ndeko na ngai réponse nango ezali deal omoni deal ba accord obscur oyo bango baza ko signer Félix aza ko respecter ngo til lelo donc ndenge banzeli wana bazo bomana bien sûr na ndenge alekeli bango mayele ndenge alekaki na malami bale mais aza ko respecter deal aza ko respecter ba accord c'est là où il y a les dangers qui nous guettent oyo que Félix aza ko mema biso mboka na biso kabwana et que na balkanisation et puis tant ba ko kabola mboka na biso qui va poursuivre Félix parce que tout comme bamboka différent procédure judiciaire aux ala capoté donc Félix azana intérêt à continuer ba deal na batouana bien que bazako soit na bazako bunda voilà on a yebisa ko kaka deal nem tera kaka mais président Tshisekedi akoko le signer na ba kimi jongite akoko signer na bango non ba eko simba te ok eko simba te yaza mutaba américain ok ndeko belo yasuka voilà pose na minute abilité soki ba Rwandais bazongi Rwandais ekolo ya Kagame tokokoma esclave ya ba bien sûr yango de kamtolingi te ok merci ndeko biso belo ndeko Richard za maloba avant ndeko Richard aloba mutabenga nga ezali Bokechwa Yambo Bokechwa Yambo alobi na yo mbote belé et puis mbote belé na bandeko tout o ba Holanda biso ok Wayambo mbote ya ebele ya Bokechwa Yambo alobi Félix Tshisekedi Chilolo atika lokuta na ese beti ba plafond atika bengelanga kuna pasemba na moko na direct ok azana bokoto voilà atika lokuta boyande belé le 15 février oyo na Bruxelles tobi mebele devant ba grandes institutions pour ko benga na ye point barre voilà message ya Wayambo yango ok ndiko Richard zoma ba fantu ke mapa mama na biso Karine poto ke pa ndiko Domingo ndiko Richard ndeko nanga papi ka ndenge na banda koloba toujours tolinga Congo tolinga ba individualité on est dans idéologie na ngano longolango te exact donc papi na kosenga na yo ozon sa émission to sala ki ya 3 mois ya ministère de défense na lembaraté ngadi kamusu na ngona raison na kinanoti na suka te na pesa raison ndeko nanga yi na linga aboyi sikona lobesu mingi te lokoto pesa nga raison parce que yo mona wapi na mboka mobima ba généraux ba décider ko longola ministre de défense oso monango parce que 682 général ministre de défense a lobby na bango ke basa la recyclage ata biso na misala na auto ke ne cognac tant na ke na usine na cognac la état biso tout ça formation biso ça la habitation il y a 2 jours papa la sablo et l'oroni to que nous ça la bala tisibiso yo za général o yele ta pla Congo te ba lobi na mono moka recyclage ne ko sa ministre parce que bazana ba général te papi zong sa sko ideno zong sa sko mutu no sima adjudant chef moko atelemaka devant Mobutu azo pesa réclamation que biso toto la tamabe bango kuna DSP balata baboye ngana za commandant bataillon adjudant chef ba image yali ba image zali na si papa na ngai bokula ka Edi Bolombo ayebi l'histoire oyo très bien ah ouais ba image yali Nantele azaki commandant bataillon AC adjudant à chef tu connais minito
bataillon na biso ba dirigeant ba général. Et c'est un sens. Mobutu dictateur a tiré 21 général, 21. Parce que général a sans fonction jamais. Général faut ça fonction. Mais oh y a tant général a sans fonction. Au Tchabango 682 général. Pour balayer en bon. Papi, mboka malamu te. Ponanga. C'est Félix. Acheka ta ba capitaine. Le comment a frôlé le plan là. Toki Félix, acheka ta ba capitaine, ba major, ba lieutenant, ba digéné ba bataillon. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a Edi Bolombo, il y a des choses à raconter Félicité. Tu te rendais compte ma Kambouya ça la rapport à Congo. Ba deal naïe. Engagement d'ailleurs à Zoua. Et on peut comment contrer. Et le bon mambo. Mais ben le connaît, on va comme ça cahier. Bangonde va tout baza contrer. Parce que le croiseau ça la mabé. Pour nous essayer, papa. Aux hommes il y a besoin de liboulou. Bien beau bête le maboko. Donc Félix n'est pas sur la table bien bande connaît qui. Bon pas qu'on la nie. Bangonde se va pas. On dit ça la sur la bien. On peut pas qu'on la bango. Baza kabungo. Moni place to comme. Mais na IDPS na kati balobate balobaka Etienne Tshisekedi ceux qui les pères Félix les fils et puis na Saint-Esprit Maman Mat Saint-Esprit les peuples d'abord ceux qui les peuples d'abord ceux qui payent IDPS donc comment glorifier bango ko sambela bango au moins ce place to komi ba panel baleka ngala matalanga suna ba palete papier na matati mina za ngala sena yoga nanga OK matalanga tsupi baleka na ba panel ba lobati voilà OK merci de connaître Richard tu peux s'appeler bravo de connaître Richard ba kende déjà ngala le pena na déplacer qui na yena Bruxelles a ateli kutukuta na yedi émission to sala en direct à Bruxelles ngana yedi Bolombo merci de kobo forcer kuna biso pe ko to forcer après na ozonga Paris to continuer toujours Bitumba Maman Karine fongola micro OK Maman Karine fongola micro bonjour Domingos là Maman Karine doit malba bonjour Maman Karine bonjour Maman Karine Félix Matakita, ils sont au télémi comme un seul homme. Donc, vraiment, qu'on bima marche pour nous soutenir Félix, en tout cas, on a maté. Mais ceux qui bima marche pour nous soutenir Congo aussi, à la place, c'est pas la bisoté. Parce que, bateau, bazon, bateau, petit, kayeka, kazala, tu t'en perds autour. Oh, donc, attends, nangate, oui, certes, nangate, ça va ronde, mais Félix pété. Tout à Congo, Félix pété, tout le côté qu'a Félix té. Effectivement. Congolais, na lobby na sa qui va panel et belé. Ba Congolais, tous un peuple mon local, tous un peuple mon naïf. Et l'eau connaît les autres zanga batou. Ba classe politique, leader d'opinion, Martin Fayou, la Zakuna Kishasa. Et l'eau connaît les autres zanga à télémissa batou, ba bima. Parce que pouvoir les en a balabala. C'est maintenant. Maman Karine, Zela n'a relancé, hein. Totanga susu bakomba batuté omoni na beni basali peuple asali manifestation spontanée mutatindi ete bazeli leader politique mon côté bazeli activiste mon côté bazeli muta société civile mon côté babimi bango moko na beni manifestation spontanément yango pena kisasa ba osala fu basala il faut ba bengana ya ko bengana po biso pe tozala besoin ko zonga ba esclave ba rwandais po soki nanga ina bango tozala besoin ko zonga ba esclave ba rwandais mais ba tout peuple de fait bimé bengana Félix lobi na tangi ba poste Yvette Kalombo moi si on a relé bango mo atie Félix na bi bon un peu curieuse na tala ba commentaire à bateau ba résident à Kinshasa Tinda Antonia Bima na ba famille na yo ça veut dire que les Congolais sont très en colère ba Congolais bazana kanda de toza na kanda ma il faut kende et ça la degré et ça la déforce biso chaque jour to ko sale les live sur live pression sur pression parce que amata qui ta communication ça arme fort akoloba na biso te que azaka indifférent o boke tu sala kakuna na Belgique chaque jour ça veut dire et atteindre kaye ça veut dire et quoi atteindre de partout ba Congolais nyonso ba ko atteindre il faut kende ingeta merci na tikel ba ngam
Les jours où notre Ok, peuple va merci. sortir de lui-même, sans qu'on puisse lui demander quelque chose, c'est ce jour-là que Félix va partir. Le sako na Odimba, Ok. le sako na Esme Miranda. Vraiment. Merci, maman Nicoletta. Ndeko Domingo, ça m'a le bapote que Ndeko Pierrot, Ndeko Domingo, ça m'a le bas. Merci, bonjour à tous. Bonjour, Ndeko Domingo. C'est la première fois peut-être tout Ah, ok. Ah, ok. Mais na le parole moko eza hasard. Et c'est pas par hasard comme ça et pesika keto kutana. Donc ils a déjà une chose. Ils a déjà signe. Et là quand bosso na ngai na loba mama Karine na moni ya bimi na ye kazoyoka. Et to loba kate ke bango batu babima. Donc yo zo milongola ozo tinda ba mususuli. Tumi chaka tabiso ba toza libanda. Nazalia on a oublié à souligner que ça fait une semaine. Nazola la barreta, nazola la moukié. On a passé à Congo. Tout ça, bah, espère. Zela Ndeko Domingo, Zela. Oyo nangate, oyo greffier international, tout ça la émission en direct à Belgique. Batwa komi wana nani lokola nangate, oyo greffier congolais. Oyo greffier boyebie membre du peuple mokonzi ya Edi Bolombo yeyo membre du peuple mokonzi en direct à Belgique nde to kutana vie to sala émission allez ndeko toke nazola la bapongi mukie pour na toza ba espère to yebi ba makambo ndenge tambolaka alors lero moni ba faillite ezali ba place moko boizo sala ma bien eti elongola biso moi kimia na mutema donc nazalia nazolo bango na ba life nazokota qui ça kobiza déjà prêt et loko izo sara ke to kitate pour na organisation organisation toujours monde izo pesa biso mawa na mutema pour soki to kobundela Congo eza pona mbongo te toujours bundela Congo po tozali ba congolais na makila na biso biso ba mususu to bima na tango Zaïre. Donc si les autres kenda pe ba Congo to visiter Congo na makambo iso le kizo pesa passe et na okota siko na kati ya sujet po na zela mke po na osa ok pode falar eu faço sim ok merci Ndeko Domingo ok merci Ndeko na biso ok Zela maman et Bambi Zela pardon Ndeko Pierrot zo maloba Ndeko Pierrot Oui, bonjour. Oui, bonjour Ndeko Pierrot. Bon, et là que ezali awa, c'est tout, c'est-à-dire omoni malembe ba rwanda ba bandaki na net ta kobombama. Lelo ba komi ba mo melango officiellement. Ce qui est là Félix Tshisekedi alongo soka azana cop kuna. Licence Xavier Le Sako. Premièrement azana ni mwana Congo. Atala ba intérêt na bango bombama te premièrement azana ni mwana Congo. Soka na cop kuna longo na cop. Ameka ko revoir na partie militaire. Si bakuki bazwa ba pero ba dermo ba fatigué na ba duka ba place ba tinela ba retraite a former ba jeune a job ba jeune a tsa bango na ba position ba luka ba salaire à bien c'est dire bazwa ba position contre le Rwandais ba reposer malembe ti ba tonso na Kigali parce que oui malembe bazo kota ti moko mususu ba yo sala loko moko o ezalaka te bazo prendre pe bato basali pe leur grave après et comme trop tard. Donc ceux qui ont la COP na kachwana alongwana na COP atia ki mona momboka en place a formé ba jeune na ndenge normal. Ba salaire pezala moi ba premier zala équipement ba juillet au bato bakanango na place ya lilo ya comment on appelle ça place au bato ba bundaka. Ba juillet biloko bongo ati bango Ndeko Olivia o greffe international nangate. Toké. Ba place ba front tu ressemble beaucoup. Ok, merci Ndeko Pierrot. Ndeko Bukulaka. Mais Ndeko nanga ya utolo basikoyo. Babiloko wala tolo bi c'est bon. Est-ce que na mutu ya Félix ça ezako exister? Est-ce que na tango itotikali, na tango itikali muke po mboka na biso za l'envahir? Est-ce que ko ça biloko wana? Point d'interrogation. Soka bomika cop vu parce que sotali actuellement ba jeune moto bazawana ba jeune moto bazawana place moi
makasi Oui. bapona ndenge liboso ya ika na koboma moi Oui. awa ba jeune bati na téléphone tout le monde kino ba réaction zo salama C'est ça. Ah ben voilà. Ok. Mais c'est quoi le cop na leki ndelo na mona su peuple congolais. Maman na yepe aza ko encourager les mal. Ok to yebi na ne to yebi maman ya baluba o ya solo na yebi te soki ya zamu aza nengba lobaka uta soki angola soki wapi parce que véritable maman ya muluba akoko tika mona na yeta ke na ba bêtise ya boye ya somo ya ko bomba batu ya ko bomisaka batu bon to lobaka ngo papa na bango so akufa bango yena maman ne ba yebi ko nande ko na Christian. Ah OK. Voilà. D'accord, maman commandant Isso et quand j'ai somme mobali ya Yunus Banza pesi yombote. Oh commandant Isso mobali ya mama Yunus nazana mboka na bino nde tozo ko sala mobilisation pour le 15 février. 15 février pena Bobi Bobi Mebele na si tozo sala na yedi après na royakuna yebisa mama Yunus alamba moi le tuma to relier ensemble. OK, maman na biso e bambi so maloba. Yeah, en fait bonjour à tous. Bonjour maman. Bonjour maman. Yeah, en fait nga lingina loba ndenge makambo tozo lobela pona ba ndeko na biso bazana est na problème tozana ngwe pa na biso. En fait pour certains temps de ce qu'on tozo lobela parce que beaucoup de gens on se complique pour rien. Bitumba oyo eza bitumba ya mutu moko te, eza bitumba ya biso nyonso ba congolais. Oso tokomi kolinga ukabola mungala muluba muswahili mukongo boye ezo kitisa biso mingi ezo kitisa biso mingi tozo ebe eloko tozo luka na eloko biso tolingi te puisque na moment ya Kabila c'était toujours comme on le fait aujourd'hui ezalaki kaka boye siko tozo comprendre makambo yango te ndenge ezotambolela te ezopesa pasi na motema na moment to réfléchir ke tosala nini po batu oyo ndenge bazokendela na makambo oyo to se sauver biso moko ndenge nini tozaka Tshisekedi alobaki boye akotaki boye eloko moko biso ba peuple congolais tozobosana armée wana ezala infiltré depuis kala avant ye moko akota na kati ya pouvoir mama ebambi na relancer o olobi bien armée ezaki déjà infiltré banda kala ye Félix ayeba d'avant tu vois cela qui réforme était pour la nuit. Zela mama mokonzi la. Ok, tu relancer on répond à la question tout bien. Se contredire biso moko puisque na minute aussi que nous sommes sages, les gens intelligents, on n'a pas le temps de discuter avec les gens qui se dit non. Qui se dit biso tozolo balelo, il va quitter, ne restera pas. Oui, il va quitter maman na biso ebambi. Maman ebambi. Il va quitter mais azana pas la responsabilité. Maman mokonzi la s'il vous plaît. Maman question à répondre à la question tu sais que Ibaki ou pas armée ya filtré maman considère maman loba s'il vous plaît na minute on ndenge tozabo biso yo tozoloba ka Tshisekedi mais Kagame na minute oyo il faut botanga ka va tomata na ba panel il faut totanga ba écrit ba information ndenge ezoleka na ba Google ndenge bazopesa ba information mais Kagame jusqu'aujourd'hui azo wangana azoloba ke ya yebi makambo wana te bato wana bakuti kuna na Kongo yebi bango te elle doit donner ko ya Kagame ça qui c'est que congolais information Kagame a assumé qu'il a sorti Kagame c'est que il a bien international c'est que des têtes Koliambo mayeba maman mokonzela moko s'il vous plaît je suis congolaise comme tout le monde qui sont ici effectivement mais aux autres défendre quand même Tshisekedi maman mokonzi s'il vous plaît ok merci Marius baendea mwana na yo mama okozoloba awa baye ko beta mwana na yo
yo kozela okende kopesa rapport na police bien yo moko kotela ma poste défendre ulokanga nanu mutu aye kobwetisa mwana na tuche lokati sekeli c'est ça le problème. Il y a un problème. Effectivement. Ok, bon, maman Mokonzi, s'il vous plaît. Maman Ebambi, solution, c'est qu'on peut cette solution, faut te payer mon tout maloba. Mais maman Nangaï, Mama Ebambi, opesi idée ya malonga ke mutu nyonso ndenge tozali awa soki monguna akoteli biso to benga na ye tozala na bomoko mais sikoyo toko benga na zela moke zela na otikelo maloba biso tolingi ndenge wana monguna akoti biso nyonso to benga na ye mais sikoyo na kati na biso na ndaku na biso toza na mwana oyo azali na bakor secret na bato wana baza na bakor secret na banguna oyo ke ye moye a se détacher na bakor wana te mwana ngo komo na ye Félix Tshilombo Tshisekedi to sala siko ndenge nini papa ndenge yo lobi na boite na minute onde biso nyonso tozoloba Tshisekedi ba boma ye Tshisekedi ba sala ye boy est-ce que bino boza pour que nanga wana na minute oyo bakanya wana zolo bakena China zoba nyama ba olia yoka yoka pona biso mama na ngai pona biso mama na ngai mama Mokonzi mama na biso mama Ebambi Ezaya koyinda awa bandeko na ngai obomona musala toza ko voilà congolais donc mafuta ezaya ko mata compréhension donc toi kana ba fanatique OK merci bandeko na bote bino maloba ndeko bokula ka fongola micro mama Ebambi si boka nga micro ndeko bokula ka fongola micro OK merci mama Ebambi to trouver solution OK D'accord. D'accord. Attendez, maman pressée, tu dois parler. Ndeko Joma, Zoma, le bava, tu peux s'en décobokulaka. Ndeko Joma, Zoma. Mais bino bozo soana, zo pesa makanisi na yote, bozo soana, biso foto gagner temps. OK, Ndeko Joma, c'est la maman chité. En tout cas, na likana na ba panelo na matana ngati, mais makambo ya Congo et comme ko pesa kanda. Kanda à tel point que on ne sait pas quoi faire. On a des familles là-bas. Et ça simple, tout le monde a une situation oyo, namboka na biso, et l'équipe na bamboka est belé. Solution est ça simple. Armée est ça organisé. Moutouazali chef suprême, ya armée est ali président. Commandant suprême. Position est ça. Voilà. Voilà. Parce que moi, mobali moko ya mbinga ya makasi ya zate, wa ko ko telema. Pas mon président bataille na résidence surveillée pour réorganiser l'armée. Parce que ceux qui va Rwandais ba ko kota lelo to koma ba esclave na bango, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Oui. Mobali moko ya makasi azali na armée et ça ni na Burkina Faso to munyango. To komi ndeko na ngai ozana raison. Ndeko na ngai ozana raison la likambo lobi wana. C'est très important. Tango na résidence surveillée comme ça armée va réorganiser donc on sera ini biso nyonso à ce moment. Oui. To komi na point oyo to komaki na tango ya Laurent Désiré Kabila. Ce qui te komi ini c'est là où tu ko bouter ba ennemi derrière. Moi je pense que ce qui les l'autre komi ini que président Aza parce que to tient nanga to tient Tshisekedi to tient Kabila basa batu moko ba uti na ba deal na bango. Voilà. Effectivement. Na écart ya makambo. Il faut ko écarter bango. Oui. Côté bango à côté, bah, président parce que les gens qui
ceux qui président gagné guerre oyo oui Nicolas Dom puisque yenda otika la mukondi à vie le ministre oyo ça vraiment occasion pour va tirer na résidence surveillée par rapport à été pas pour moi pour anine parce que na moi si na ina ba na famille na ba tie ba na résidence surveillée on a bien encadré et mupali moko ya mbinga telemi alobi maintenant to réorganiser armée et to goûter ba ini c'est comme ça devait être. Ok, merci. Banzela milai de gauche à droite. C'est ça, tout le monde en a Burkina Faso, tout le monde en a partout. Mais ça va Congolais, tout ça, oui, dès qu'on a raison, tu commis dans la période Mogo. C'est énervant, ma bah oui, hein. Merci dans ton intervention. Merci intervention. Ndeko Bokulaka, fongola micro avant il y a 10 secondes. Zela maman. Écoute, papi, ton matala là depuis longtemps. Depuis longtemps que tous à la concentrer, mon réseau m'a bé, mayoka qui l'a été. L'autre comme place, comme il est là. Ok. Le problème quand tout ça, on déco qui n'a vu qu'à la même chose qu'on a zoba le problème. Tout ça la solution moi que tu as l'immission. Donc kanga ba dirigeant na biso, le tout bouma ba, c'est que si on peut, parce que la limite au Congo, mais tu as la solution moi quoi. Mais ndeko bokulaka pardon to kokongo parce que na moni manifestation mo eleki na Beni mutatindi bango te spontané bango ba bini ba tomboki na Beni peuple tomboki yemoko spontané ka bwe wu abimi soki to kagi bango te ba bemba ba comédien na tout to sala ngote soki to sala ngo et permettre que nanga to ko ka son ki ba to ba bango ba telemi nanga yesuti c'est vrai yemoko chika exact parce que le peuple a commis conscient à danger à vivre à l'ingé na yesu te ba libérer yema mi libérer yemoko papa nanga surtout comme le niveau tu le modem ta tibi ça pas problème oyo comment trop que na muto à toute la solution yo ka sortir non yeli se souté est-ce que yemoko le meeting est-ce qu'il y a est-ce que les 5 muto ou ça un monopole na pouvoir au fait que ça peuple ça atilo et ça ka atilo ce que tu m'as bête que le boko la mais ça veut que peuple congolais na reconnaître ngam na sali bino babe na sengi bino pardon na van to vanda biso tout ba congolais tout basaki ba d'abord ya to vanda to sur la porte tout ka social mo mo ça dans danger avouer ma kamasali ya mabe comment ça peut capable de relimser azupe ndeko na ngai azupe ba décision ya minene neti kokanga ba frontière neti kokanga espace aérien neti ko benga na ba Rwandais nyoso ba na kata Congo koso ba Kabila le père a salaki yango voilà voilà avouer ba congolais que je suis en danger mboka ça en danger congolais moko na yibaki ko yiba ouais mais yé abibi alobeli congolais le côté yemo se plaindre que mboka ça occupé alors c'est la communauté internationale mais a déclaré pe guerre ako déclarer ka yango pété bon to voilà. On n'est pas des gamins. Parce que le pays est divisé de nous. Le pays est Congo, trop que la guerre, tout ça divisé. N'est-ce pas peuple, n'est-ce pas on a couché à Goma. Quand on a mis tout la ville, Goma, et ça n'a pas ramené pour la province Lyon. Ah oui. Ce qui bat toi, la bouteille, on a tout. Eh, mais vas-y, on. La guerre est clôturée et c'est lui. Ndeko il bazui en déjà. Ah voilà. Voilà. Dernière solution. C'est le peuple. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Et puis, mercenaire, 15 000. Mercenaire, bah, on a 10 000 $, 15 000. Mercenaire, militaire, mercenaire, tout le monde a devenir mercenaire. Mais militaire, pendant 4 ans, on mercenaire. Pourquoi tu es dans la militaire, pourquoi tu es dans la militaire, à partir d'aujourd'hui, député, tout salaire est quitté à $500, tout autant pour la militaire. Militaire, ils ont compté d'armée, la vision qui est pourquoi. Et puis, maman, pourquoi tu as militaire, c'est le militaire, militaire, on a militaire congolais,
Bazali, Basidaka, tant que ça, il y a pour défendre patrie, pour défendre individu. Bazali pour défendre le pouvoir à Chilombo. Donc, on va battre les Chilombo, ils ont raté. C'est ça le vrai problème. C'est au niveau de Romilero. Bonjour, Diamond Perle. Donc, Azaki pour ça. Et bien, c'est qu'il commence à la problème à Rwanda. Et bien, lorsque Bango Bazaki opposant, lorsque Gobo est quoi qu'il attend à Kabila, Bango démarche libre pour soutenir Kabila. Pourquoi nous sommes soutenir Bango? Nous sommes soutenir Chilomboté. Bango Basala Ning, Konana Kabila, oui, qu'ils ont le bon Kagame. Bango, tu vas t'acheter ce qu'il y a Konana Kabila. Donc, pour Nanga, le vrai souci, le vrai problème de la mission de Maraboto comme Nango, est Chilombo. Ou Tobo, Chilombo, Tobo, gouvernant tout, tout, faut pas Kangama. C'est tout. Merci. Ok. Donc, maman pressée, on retourne la question. Maman pressée. Bonjour, maman. Premièrement, je vous remercie de me faire monter sur votre live. Je ne suis pas congolaise. Mais ce qui se passe au Congo, ça nous concerne parce qu'on est des Africains. Ok. Si c'est M. Nanga qui est à côté de vous, c'est à lui que je vais poser des questions. Ah, je ne suis pas M. Nanga. C'est pas M. Nanga. Non. On a compris. Je pensais que c'était M. Nanga. Mes questions étaient non. Oui, moi je croyais que c'était lui. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai préparé mes questions, qu'il me répond. Malheureusement, mais comme c'est pas lui. Non, moi je suis l'un des résistants les plus farouches contre ce régime de Félix Tshisekedi Tshilolo. Je m'appelle Edi Bolombo, greffier international. Nanga n'est pas là, mais j'ai pris un jour que je pose mes questions. Ok. Est-ce que vous combattez aux côtés de M23? Non. M23, c'est des Tutsis rwandais. On est en train de combattre pour le Congo. Ok, si vous êtes en train de combattre contre les M23 avec les Rwandais, ça, on vous soutient. Parce que moi, je pensais que vous êtes vraiment Nanga et j'étais... Non. Merci, madame. Merci. L'Afrique tout entière avec vous. C'est pas le moment de vous diviser. Vous savez, quand il y a déjà la guerre, il faut faire l'essentiel. Après, faut faire bloc. Faut faire bloc. Merci. Ok, merci madame, merci. Merci beaucoup. Attendez, monsieur Révérend, attendez. Maman me conduisant, merci, non, papi, Jojo Mbaye. Jojo Nazana Mabele na yo. Jojo Mbaye. Bon, bato mingi boloba peut-être boyebi makambo penda ndele karaka chamboka te ba su bazana bango libanda bozaka peuple congolais bozana ba parti politique te boyeba ba secret mingi te bato mi baboya kozana kati ya parti politique bozana bien la raison mais bosala ka pe beher mais so bozana ba kati ba parti boyeba nini ezoleka na mboka boye bozana ba information moko rapide par rapport ya wa oloba kaka babimisa bato wasala bozoyeba ba enjeu politique ndenge ezoleka te. Na minute mboka eza na danger makambo bo mona okali kolikolo makambo ya mabe bo risque tala mikolo tozoya boyo kataye mutu wana vie tubi wana aozala te donc boya kate boloba ka boloba makambo za muile no sala mandenge mo osakana te pour ozala prudent na politique voilà comme misa batute pourquoi l'homme tozali na marche banila kiango Banile marche wana parce que batu ya IDPS va profiter ba beaucoup ba batu ba yibi ba lati sango failli. Donc batu fu ba la prudent mutu mutazo benda couverture azon nga ko se protéger. Allô. Tu sais que lui ko za na sima na Elohim. Tu sais que Allô. Hello moto please. Allô. Ezali kamba ba corps. Yeti ndenga yaki wana asinyaki ba corps na ye. Jiba vanta ke na pouvoir ba signali ba papier. Nyonso ezosalama oyo eza likambo ke oyo bayokanaki ye asaleli yango te po ba M23 bakendaki le ya Kabila mais lere ye bapesi ye pouvoir na Kabila avanti bango wana pendant 14 mois bafandi 14 mois bafoto ezali baisrael mutombo bana bafoto na bato mosusu bazala na kati ya M23 eza biloko na bango ya badidi basalaki le papa Honoré Ngwanda azalaki na vie azalaki sabino ke mwana Tshisekedi aza plus dangereux na bakongolais nyonso congolais ya traître eza ye po ayeba ki biloko Tshisekedi asinyaki Tshisekedi asinyaki bakata mabele kuna bakende prevane le bazwaki bulangana Tshisekedi azako lobeloko te
bazuba mboka mikia tseka dans le belo télé amoni comme danger ba comment zo belé aya ça l'assemblant ba basa la sima na ye non biso la partie na tout eba ke makambo ekozala boya to ça ko tchaki ba proposition ya sortie de crise ya mboka to pesa ki bango to ba ke crise ekozala boya abi to luka misala toke na parlement aboya ki parce que ayebaki le peut-être le bela été cohésion nationale. Pourquoi tu sais que dans une 5 sabat en boka nyo sauté pour épée fois à la partie prenante ayebi que la cohésion nationale to senga e ba compte akobimisa biloko ya signé ki na bananga o bazo revendiquer na bakagame ya bazo boya ali ko vanda te na basango na ba terre politique pour bimisa ba papier o ya signé ki ala okosa batuki bat balande na sima balande na sima te parce que mboka ya na problème ya catastrophe naturelle te. Les attaques et catastrophes, moi que ça mi naturel, il y a un président qui a supporté, qui a divergence politique à part. Et loko, il y a ça, il y a ça, on conscient. A signé qui bamboka, a signé qui bakor. Déjà il y a ça, on a concrétisé balkanisation en boka. Parce que nanga le baki ango, ari imagine ba panel na ba mois septembre, ça on les casos le baki, nanga koya na face à la fédéralisme. Bato fazako la ndari macha zako le bango trop après nanga emoko aye azolinga aloba peli kama fédéralisme ça veut dire que bino boza ba ignorer biso toza la panel là eza pla bakabola Congo na deux parties est na ouest parce que vieux tout bien zo ouest bango bazwa est mais biso to tika to kolinga ko tikela été ako gouverner ouest té ako gouverner pété yena nanga toza pour mututé ba on somi balé ba tika ko zo possession Congo té po ba kufa kana mwana na 5 na 2025 tous les traîtres à Congo ba kufa biso to supporter ci c'est que c'est traître au Saranaté ba kufi déjà là oya sali plus de 7000 personnes 700 personnes ba kufi ba loko tabibembe na bango na nzela ya yibi trop na minute on observe zolinga sala faux coup d'état asali faux coup d'état na ba généraux o bazana ye wana ya baluba balinga ba provoquer faux coup d'état mais biso to za maye le faux coup d'état ne ko simba te parce que déjà to so courant na yango ba ko sa faux coup d'état pour ya récupérer pouvoir il est déjà ndé azana zane mort vivant so ko tel état physiquement bo physico aza susu bien te aza ko konda aza bien te azola la taza chauffer ba obomaye yena Kagame 2025 ko ba constater nanga ko koma pe na kishasa ta ko zwango te parce que biso to ko barrer tout ba ka sa te biso to vant to tala bango tozotala bango lokwanda koziki moto ko to pesa ki tiseke di conseil à boyaki tozotala bango to yeba ti côté bakoya et comme les kambo ya peuple mama na ngai et comme les kambo ya peuple soki nanga longwe kuna to mona za ko approcher biso to tika te to tem sa peuple to linga te nanga kota na ba Rwandais aya bazwa Kishasa parce que to zonga na commencement biso to zanga na ko papa chanti seke ya kota ki bango après si bango ke bozong sa ba Rwandais il y a un danger to zotala nanu mais biso to yebi ke nanga koma kota Kishasa te mais soki a français bandi ko koma biso to ko stopper nanga to ko stopper ti seke di ba kota te parce que mboke ko za maboka ba Rwandais parce que botala bilo moko nanga zana Sultan Makenga ya bazana wana bazana ba Bertin Bisima bazana bango wana omoni nanga bache wana kaka bango ba récupérer plan wana batebele bazana si nanga to ko tanga ba kombola wana panel AT ezala bénéficier pour la biso ba congolais te donc ezelo moko oti segeni muta grand atie biso na position faiblesse au vieux tubi muta komisi biso la position tozali mama mokonzi nazo relancer yo nazo baksaka iloko moko yeba boyeba yango ke nanga na Goma déjà ache gouverneur wana azali nani gouverneur wana leki ya Paluku Magloire Paluku azali comment na ye Magloire Paluku leki ya Julien Paluku voilà bo tala déjà babiloko ya ndenge wana hein donc c'est déjà très dangereux biso toko s'afficher na sima nanga te toko et c'est très dangereux toyebi nanu toyebi ndenge za ko yela te bon toyebi na ba koro pe asigné na bato na toyebi yango te nous ne sommes pas bêtes donc bakambo oyo ezali kambo ya peuple et tali kutu teke ou bien parti politique ou bien nani peuple ne muta osukisa makambo oyo et puis toza sérieux tozotala makambo nezo kende kala mingi te peuple akobima ye moko sans qu'on puisse lui demander de sortir effectivement et vous allez spontané voilà
Te yoko landa wana te biso awa tozaka la peuple makambo bato wana topesa bacommuniqué ebele kopesa peuple tanga nda telema peuple atelemaka te bakoloba boye peuple atelemaka te sikoyo mboka gere ezoyema lemalemi botala neti na Goma so totali bavideo etikali bomona ka bibembe nde etikali na balabala na bilamba bamilitaire etikali na balabala bato bakufi ebele na bainocent sikoyo bainocent na baza bapeuple avandaki azwi lisasi sikoyo soki ekomi na Kinshasa nde botelema ubie ekomi na bakisangani botelema mais sikoyo nde botelema deya na Kinshasa parce que cible bamzo bamboka nyonso ya mike bainstitution nyonso ya Congo eza na Kinshasa balinga bakoma wana mpo bazwa bainstitution nyonso ya Kinshasa bino sikoso bakomi wana bokotelema ole bango bakoma ube boprepare avant tokanga vie tubi nanu nde bato balo batie na résidence surveillée bavandisi wana babotoli bokozi nyonso oza nango maboko boluki motu bokoki kotia remplace ye sikoyo bino botinda lider nini otelemisa bino ata lobi botelema te soki conscience ezwi bino en plus de cela nzala ezoya déjà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tala déjà mouvement toujours ça le 15 février. Bo tala ba fait na ngone ni ko sala par rapport à batakini. Batu déjà monsieur na gisasa kuna pas après automatiquement kuna pe na gisasa makambo monsieur pe ko sala le 15 février wana. Sous influence ya te ba ko tinda bango te mais makapa sous influence. Ok. Ata ba 10 jeunes boluki ba jeune baza ba voyant na ba quartier bozu 10 botie bango ko ba mener à troupe bokesu na bala chaque avenue ba mener à troupe fu bazala poso ba mener à troupe bazali mouvement kendara mbango opération toyebi ndako ba Rwanda oya ide ba talba ide pes bazana na ba mener à troupe ba simba ba pétrole na ba pine bango so ba sali bongo ba bandi ko sala bongo après ba shege balandi omoni bino mo peuple bozo conscient. Ok. Eza susu bien te mboka ba linga ba kata mboka se kata mabanda kala est-ce que ba linga ba concrétiser yango eza bango sko ka soni ba longo na drapeau Congo ba tia drapeau Rwanda pour FVC. Ok. Eta ba tia drapeau Congo boye ba ki administration nyonso ando eza la traité na Rwanda. Ok. Merci maman Nicole. Administration nyonso ezana Rwanda peuple congolais za mayele. Ok, merci maman Nicole, te pesa ndiko révérend fongola micro. Merci maman Nicole na participation na yo pe na analyse na yo. Ndiko révérend fongola micro. Bonjour la famille. Oui, bonjour ndeko. Na pesi mbote na batu nyonso. Nzamba pambola pilo. Alors, quand j'essaie de faire le contour ya ba panel, quand j'écoute les voix qui se soulèvent à gauche à droite, la plupart nous convergeons dans le sens que il faut un régime actuel et long. Moi, personnellement, je suis d'accord. Le diagnostic fait que président Tozaraye, on ne va plus revenir sur ce qui a déjà été dit, ce qui s'est passé dans le passé. Tu peux positionner la minute. Bon alors, allons dans l'hypothèse où la seule solution qui nous reste, c'est un soulèvement populaire. Si je vous entends bien, c'est ça la solution. Mais gouverner, c'est prévoir. Au cas où il y a cette révolution populaire, d'une manière instantanée, peuple télémé, que Bao Baza en tête à l'institution prend la peau de l'escapette Bakimi, qui aménage l'après-révolution, qui assure la transition. Qui assure la transition? Zelana répondre. Qui assure la transition? Tozana ba confession religieuse, tozana ba activiste, tozana ba société civile. Allez, token de quoi? Merci. Merci. Mais qui pense que toute révolution au Simba, il y a toujours des meneurs. Pas forcément un meneur, un homme politique. Il y a toujours des meneurs. Parce qu'un mouvement de foule, oui, mais ça doit aboutir à un point de chute. Il y a quelqu'un qui devra prendre un discours pour dire que ben voilà, le régime vient d'être chassé, nous allons faire ceci, nous allons voir avec les confessions religieuses, comme vous dites, ou bien tout à tête, pour dans notre État assumer, n'est-ce pas, les affaires. Olivier Ilunga, merci. Pour l'instant, on a des hommes politiques forts, radicaux, mais il n'y a pas jusque-là un meneur, c'est-à-dire quelqu'un
Oh, Thierry Félix Libaya, c'est-à-dire en live, c'est-à-dire dans un discours. Oh, il y a ça là. À risque que va au Kangaye. Dès que tu sais que du père, Azali au terme de la Mobutu. Nous avons un contre-discours, nous avons contre, même par voie médiatique interposée. Parce qu'il faut quelqu'un qui va canaliser, même ceux qui ont béni directement à la révolution, mais d'une manière implicite, on va canaliser la situation pour dire que non, tout ce que le chef de l'État nous dit, voilà, pratiquement, concrètement, ce n'est pas faisable, nous risquons de perdre d'autres pays, population a proposé Bino, il faut tout ça, tout ça. Parce que nous avons des dirigeants, des hommes politiques, oui, des vrais, des charismatiques qui sont dans l'opposition, mais qui, quelque part, j'ai l'impression aussi, sont un peu pris de peur de ce régime. Non. Parce que quand on dit qu'on est opposant, il faut accepter d'aller jusqu'au bout de la logique, accepter même le genre, accepter même la prison. Voilà. Attendez, Ndeko, pour y a dit Bolombo à relancer, mais pardon, à rebondir, mais il y a un peu au moins pour le moment, biso pourquoi tu n'as pas peuple, tu motivé peuple, tu activé peuple. Parce que quand il y a peuple, les peuples pour le moment n'ont pas affaibli. Il y a un peuple qui revendique la droit n'était on zungi pana ye atel matem c'est que peuple yonde uza mokonzi yonde mutu au fenestre bato na surtout ba Félix bananga après au sélectionner bato tozana bato na kisasa tozana bato na diaspora surtout que na kisasa na tozana activité lokola ba bolo joie tozana activité lokola ba petit na biso Merlin vuvu tozana activité lokola ba petit na biso pa Prince Penge tozana ba activité lokola ba Nico Mayengele tozana activité lokola mwana oya sala kana émission CML TV comme ba kuzikisa toyena ba poto awa ba pichu bazali ba tebele bazali ba biso tolo ba tozali ba peuple yangwa siko pour le moment tonita na peuple nana za na fort yemo ko sélectionner bi ato mona ki boloja azala pesa makamalamu to mona ki Merlin pesa makamalamu to mona papika wa pesa makamalamu allez voilà mutuana sala transition to mona ki bena pasteur kuna na pasteur tel église tel botel za sima peuple yo yakana nous diriger transition avant que na ordre voilà il dit rebondir. Oui, merci beaucoup papa Nabiso. Donc makamuto zolo baba question na yo ezali pertinente mais ils ont senga sikoyo ke pour le moment ndenge papi kawa ya ibisio toko tu sa peuple surtout ba kinois na culture ya révolution toko tsana nu bango na culture na mitu na bango na mental na bango baza na mental moko ya makasi pour aller vers la révolution et puis tango bango bako ndima yango ba bimi na bango moko tozana batu ndenge totangi batu baza misu baza na terrain mais biso pe bao tozo bunda pas pour rien toza ko bunda pour faire quelque chose et contribuer physiquement na makambo izo le kanamboka na biso. Donc côté wana ko banga na eloko mokote et ko makambo tu e ko salama nyoso nzambe za likolo mais biso nde toza batu oyo il faut tombola mboka wana. Donc question na yo ezali très pertinente toza d'accord na yo totalement mais makambo nyoso ndenge zo salama awa batu wana nyoso wana batu tu oyo ba baby simboka wana. Nous allons faire comme la France. La France, après la révolution. Voilà. C'est des réponses qui valent leur pesant d'or. Ça, j'ai bien compris. Bon, ce que l'option a proposé, on les a sous question, il y a proposition. Ndekonanga ou la zone mon visage, n'a dit que nous a tête moko passante et tête moko parmi le leadership. Oyo, il y a combat la biso depuis Kalakara. Je vous reconnais. Bon, ngala lingi, stratégie nini otokoki kozwa po, ba manifestation na biso na poto awa biso, otolingi la bonne cause. Et ça la kaba plein lokola ba concert. Parce que, soki mundele amoni, nombre à bateau ba kena ba concert a fallu à faire. Ba telemi wana na Champs-Élysées. To ba telemi wana na Tour Eiffel. Toto vendeli bango wana na tomium et que ça soit d'une manière répétitive, sans casse, je dis bien. Juste avec peut-être même Bambombalo sur Roboaka ou même sans rien, juste avec des panneaux, tout simplement. Je crois que ça va quand même changer le regard, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Ok. Voilà, Ndeko révérend. Zela, non, Ndeko révérend Zela na biso ko continuer na yo. Yo pe zo musala na ko mobiliser ne tipso to sala mobilisation. Faut yebelo ko moko 1. Peuple na biso ya ka mingi te pona ni peuple na biso za muta distraction, aza mutu ya base, aza naïf.
ayebite que non voilà faut yango biso tozongi to édiquer to talisa ye to yebisa ye que non mboka ezokende awa eza mboka bapaya awa eza mboka bilamba te awa eza boyeboye tout ça yako bundela mboka na yo naza na communauté baptiste na bamindele naza parmi bapasteur adjoint mais nga baculte to ya mikolo yo communauté na biso ya ozopase message voilà nazotelema mpenza na chaîne nazoloba be voilà bino mindele voilà votre part de complicité biso bino boya mindele bosambela na ngai vraiment bamosusu bazali a baokipe baposte na fonction publique française bomeka nanu kokomiselaka mpe bapleur na biso bacongolais na sasi ya complicité oyo ya union européenne et puis ya la France na bitumba na biso. Moi j'essaie de faire la prêche en tout cas à ma façon. C'est bien, merci. Ok. Ok, merci révérend. Dans la négociation que vous voyez les 15. Est-ce que moyen zate proposer pour chiter tout ça ne kobilaka maloba. Pour la cause commune, est-ce que moyen zate ba o bazoyaka ba concert wana pour tonisala biso basal. To canaliser bango dans le sens que avant ba concert là bango to ça atala ba drapeau. Bien marche et ça la makamwa mouké après ma concert là-bas fait c'est des options que je ne peux pas sur les années que ma manifestation au président oui nous allons prêcher chacun dans son coin c'est vrai mais au moment que écho médiatique ce qui est un rassemblement à 10 000 personnes à Tomium ça a un autre impact. Je pense que vous savez avec moi. Mais bien sûr, c'est ce que nous voulons faire. Mais surtout, quand elle est mise sur synergie, place moko, ça peut donner voilà. Ok. Moyen de voir, vous ne pas supprimer ma concert là-bas, ma concert là, ma ambiance, mais que nous tirons profit de cette ambiance là. Il y aura moyen. Papa, le verra et l'autre le bien qui toko. Si on continue avant concert, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être sit-in moroboy avant concert, ou après concert sit-in, ou après concert, bah discours, banin. Et ensuite, on a lié que, c'est-à-dire que l'opinion internationale, et mon que oui, Paris, tous ces jours sur la Belgique, c'est assiégé par parce que là, tous les médias en parleront. Peut-être ça peut changer la donne. Ou ajouter quelque chose de plus. Merci. Ok, merci révérend. Tu es maman, madame Fongola la micro, tu as peut-être pas de Kobilaka. Maman, Fongola micro. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour, maman. Bon, moi, ce que je peux dire, le moment où c'est que tout ça, la présidente me construit sur ma vie. Voilà des malheurs, il y a parce que biso tokanisaki que bakomba tout oyo diaspora bundaki mpona kabila soki quand même tozwi mwana mboka tokozwa na esengo mais c'est le contraire tozongi na biso kaka na mpasi yango kaka ya milelo ya mbula na mbula comment se fait-il toza na état de guerre Kinshasa eza na bafeti na bango bazala makambo na bango pendant que l'autre côté à Goma bandeko na biso bakongolais lokola biso bazolalaka libanda bamiso bafere kovi bamiso bazala bamorde bakomi kokula mais Kinshasa allô il voulait même le président là aye na discours na ye quand même aye na discours namona bengenga kotelema lokola mobali ke bazobeta ndako na yo moto moko akoti azobetela obana namona bengenga ye atika obetela obana te toko vraiment ozaye kosimba tina babien ya ndako na yo lokola biloko lokola azokanga tina baéroport banini banzela nyonso atamboli wana et tu viens tu dis des discours il y a comme moi je comprends pas je sais pas pourquoi négociation on Félix azoluka ozaki makelele boye abandaka konégocier na Kagame depuis début ya pouvoir na ye abandaka konégocier ok la manifestation d'accord ok esali plein baza na biloko ya kolia te mais yo ozolanga baimage ozotiaka na filme nga opesanga baimage na YouTube jusqu'à quand c'est le moment de dire parce que communauté internationale balingi na bakosunga biso te soki balingi na biso kosunga biso tolingi tomona quand même pétition mais comment bazo profiter na profit ya diaboyo
que avantage eza wana bana eloko oloba te bango mpe bazoganye bakangi minoko parce que bango nde bazotinda kagame asala buzoba wana kagame n'est pas fort soki batie vraiment maloba kagame akotinda buzoba azosala biso si kagame azocontinue kotiaka biso mal à l'aise wana na mboka na biso parce qu'aza soutenir na bagrande puissance mais Fatih doivent savoir ça je sais qu'il sait mais il va se faire un miss, mais il faut que banga liwa lokola musa ko faka la pouvoir azobanga ba ya hostel et coup d'état ba bumaye yango fa ke na ba onka bongo mais ça va banga liwa il a des richesses ça va la mouchima que nous prend là atika ko mwa ni bali ba bunda c'est pas comme ça qu'ils ont fait les choses c'est quoi maman na biso lobini pour na peuple à sala skoni pour moi bana ba kufi ebele totika bango bavanda bango peuple yango banda kokufa na ntango ya kabila toperdre bathérèse kapangala barosi mukenzi bafamille batikala na kolela population ekufi mingi na ntango ya kabila e tozalaki na esi yango comment bato nakokende kokufa pendant que pouvoir ezolia mbongo totiko avant makambo oyo ezobima tozalaki na distraction ya mwasi na ye akabi bambongo baaudio ebimi esongi bomati boye bamongo na bazokabana bamilitaire baa na eloko te siko bayokaka ata mawa militaire yango te bazotina na franke de bunda il fait de voyage bango moko baza na pouvoir bazosakana na mbongo mais soki Fatih azalaki vraiment mutu vraiment ya mayele vraiment oyo balobaka na moment oyo po apesa bamilitaire yango motivation amatia bango ka salaire et Bossono, maman, et Bossono. Ye azaka na azona na kutu makambo na salaire ba militaire te azona makambo kende ko s'enrôler na armée. On va s'enrôler na armée avec combien? Mais ba to ba kende ko s'enrôler mais ye moko na déclaré guerre te. Voilà. Vous avez la tête que ça c'est mettre la charrue devant le bœuf. C'est ça le problème avec lui. Alors makambo le contraire, azona mususu azosama mususu. C'est ça. Il a fait ça depuis longtemps. Il y a des systèmes à ça, mais si quand tu as le peuple, la vie sur le bas, quand tu as le bâtiment, tu as le bana bateau, bazo, okufaka pamba. Okufaka pamba. Parce que tu as allé, attends, non, on ne peut pas donner au monde à la Rwandais. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Nangai. Bandeko Nangai, Bolani Ngai, Awan, Tosepeli, Elongo, Nabino, ensemble. Nenge Damoni Batebele, Ba Nicolas Dombe, Ba Porsche, Ba Kemba, Ba Olivier Ilunga, Petit Nangai, Olivier Ilunga, Ba Roi Congo, Ba Roi du Congo, Zingakovu, Ba Tutu, Afropoiti, Ba Esme Mira, Ba Nico, Ba Cécile Abimana, Ba Bino Tour Bolandi Awa. Bino Tour Bolandi Awa. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Bo panza penza, bo partager ba message oyo, c'est très important. Ok. Papi Kawaya. Ok. Tozo suka Awa, tozo tikilaka na live mususu ya. Voilà. Ok. Bandeko, bo moninga na live ya idi na utaki Belgique. Voilà, na utaki France. Et pour nous mobiliser pour le 15 février, biso sto sala wana to manifester pour na mboka na biso. Merci Ingeta. Parti à 13h to kutana. Merci beaucoup. Ingeta. Tozali appel manqué.